Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, soit des shows de Nar TV, merci Nabao Balandi des shows de Nar TV. De tout partager les sous ensemble, kakane to so la ranabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Nazan li solo moko maman na biso abenga na des shows de Nar TV. Maman lobi des shows beta li solo pesa conseil na communauté. Po ba émission zo ça les a très bien, to meki ko comprendre makambo ebele. Eza na makambo sous to yeba kite mais to comprendre na niveau ya ba émission oyo ozo sala. Voilà pourquoi tozo loba tous les jours, ba émission tozo ça les a très bien. Ce qui yo comprendra bien, ozala toujours mutozo bénéficier et loko moko chaque jour. Toujours ça ba émission oyo eza important ou importante na kata communauté pour na ko aider ba erreur oyo to salaki, to sala ngo lisuste, to ba erreur oyo salamaki pa baninga, e salama pa na bisote. Oyo kotaki na famille mususu, e kota na ba famille na bisote. Voilà pourquoi tu lobby benga des shows de Nar TV na basija bien. Oui, comme Elio et comme la bamisuste. Ma solo des shows de Nar TV. Ngana créa ma solo te binonde bo benga bo pesi ma solo ngana beti. Ya ona loba numéro na ngwana benga ngana WhatsApp. Benga na appel normal même numéro ozwanga. Soko za na courage wana ya kosala émission yo moko en direct. Ndenge to sala ki na pasteur. Au bengi pe, quelle que soit distance aux ali, to sala no émission en distance, na kozwayo en distance, yo moko leki ou expliquer makamboza nango pour ça. Soki olingo leka yo moko, problème pe zate. Voilà, na rappeler sous ce loko wana pour maman msusu auti obenganga, to leka na ye émission, alobi ye moko ko expliquer makambo na ye donc. Yo pe so na courage wana ya ko leka na émission en direct ou expliquer ba problème na yo moko. Au zappé na chance wana au bengi tozika rendez-vous na kozwayo ata na musika bomona ande to salaka oleka osali émission c'est pour bito zao par téléphone tozao par téléphone ça dépend ya ndenge yo kolingela to betali solo mais avant to betali solo na biso nazangite kopesa bambote na sponsor officiel ya des shows de Nar TV ngo ya ngola Godé maman na Sisina de yo Paris Défense. Et ça là yo bien mais pourquoi pas to pesa pe bambote na balandinyo soit des shows de Nar TV nzambalo la batela biso to kuta na to solo la ka bon week-end okata mabota na bino to betali solo non ngana epsa mutimo ya to komi na fin d'année le diable est risé bozala na attitude de prière il faut beaucoup prier to bonde la nzambe période o tozokota ezaka période moko a chaude. Eza période moko o ezaka na makambo ebele, eza période moko o diable a ravagaka mokili. Eza période moko o ba faible batikara mokili. C'est-à-dire na kopesa conseil na maman moko, na kopesa conseil na papa moko, na famille moko, jeune moko, et ya toza na attitude de prière. To sambela, oui, la mort est là, mais linga o sambela parce que on ne sait jamais na moito na butu oyebite. Mais le plus important, comme une fin d'année, le diable est risé. Diable a koluka on a ba problème na façon tout. Kozala na distraction te, zala toujours na état de prière. To betali solo na ngana lendi saka mutu moko, ba o nyonso balandaka masolo a des shows de Nar TV. Ya biso to s'appuyer na Bible, to s'appuyer na parole de Dieu. Ya on biso to comme une fin d'année, kozala na distraction et belete, zala na état de prière. Ya to sambela. Le temps est mauvais, on est dans le dernier temps. Voilà. Tobetali solo. Problème oye salami na Angola. Maman na biso abi des shows na moni ba problème na Angola avant na ya na poto. Maman avant aya awa na poto, maman zalaki na Angola. Problème eza boy. Toza na deux sujets ou deux titres na lisolo moko. Toza na premier sujet conséquences à divorce et puis deuxième sujet famille composée. C'est-à-dire, tozo le bela des sujets ou des titres na lisolo moko. Nazo betelo lisolo o comprendre ndenge nini des sujets za na kati ya lisolo. Maman lobi des shows
nazalaki na Angola na yeko kuta na mobali nanga toye ko bala na mobali mais mobali azalaki un divorcé abotaka liboso azali na bana misato na bana wana misato bazalaki pa mama na bango tango mobali yeko bala na mama na biso kolo lisolo baboti bana mibale mama lobi de show tango to boti ne bana mibale mwana mama na biso ya liboso azalaki mobali 7 ans oya mwasi azalaki 6 ans balandanaki ya 7 ans na ya 6 ans bazo vivre na mobali na sima bambula mobali ayebisaki non na ozana na besoin bana nanga o na botaka liboso baya to vanda esika moko toza na problème ya famille composée divorce mobali ya divorceaka ya conséquence à divorce yango tozobeta divorce ba retomber nango ezaka toujours na vie ya bana landa lisolo o bien o comprendre papa sengi mama basangisa des familles azwa bana nae bavanda esika moko bango nyonso mama lobi de show problème ezalaki te za bana nae ba bana nanga bref bana mobali bayaki kovanda esika moko na mama na biso kolo lisolo mama azobokola bana ya mobali nae bref question ezalaki nini na kati mama lobi de show mwana mobali nanga ba o bautaki libanda o ya 14 ans azo swa mwana bana ya mama na biso nyonso mibale omoni problème to loba likambo ko sangisa ba famille ya ko sangisa ba famille eza mabete c'est-à-dire au moins on a ça la ba émission je donne bien l'explication pour éviter la confusion ko sangisa des familles composées eza mabete mais tant bozo sangisa bana il faut bien tenir compte ya kotala soki éducation ya bana wana nyonso eza cohérente parce que bauti na des familles différentes o ya kolipa mama na bango o pe oboti yo moko na mobali tant ba o wana bazoya vraiment il faut qu'on aille un peu sévère pas sévère ya ko maltraiter bana muninga pas sévère ya ko maltraiter ba o bauti libanda mais plutôt ya ko luka koyeba est-ce que éducation na bango eza cohérente c'est-à-dire est-ce que éducation mibale o ye ko sangana ekutani ezobalana c'est-à-dire ba dégâts bo etango esala makezaka na négligence ya ba parents soit na mwasi soit na mobali mais landa lisolo oye ba côté négligente utaki négligence pardon oyo ka côté négligence et utaki yango tolobi tant to sangisaka bana faut que zala vraiment sévère faut que landela bana très bien koyeba est-ce que bana on a ba esprit na bango ezokutana est-ce que esprit na bango éducation eza cohérente soki eza cohérente te boye bandenge nini papa na mama bavandaka ndeni basangisaka bana po bosangisa bana bakoma na même esprit nde côté toza ba problème eza na mabote ebele tobeta ba masolo boye pour éviter les dérapages et ko taper na ba famille mususu te mama lobi de show mwana mobali nanga oya 14 ans o bautaki libanda akomi ko tafuna bana ya mama na biso mibale oya mobali ya 7 ans azo tafuna ye na kumfundu par derrière oya mwasi azo tafuna ye pe en désordre tuza wana landa lisolo mama lobi de show na yaki koyeba ndeye nini du fait que oya mobali mwana mama na biso oya mobali ya 7 ans abande ko sepea na biloko wana te nde ya yebisaka mama na bango mama lobi de show na yebisa mobali akipate du fait que mobali azalaki na ba négligence mobali abande ka kokotela bana na ye o bautaki libanda mama lobi de show il y avait même des fois ceux qui te déplacer to bimi ya ko benga ba camarade ne oya 14 ans o bautaki libanda bakoyana ba camarade na ye bakoti na ndako bazwaka biloko na bango c'est-à-dire bazwa porokondo bapesaka oya mwasi ya 6 ans afibaka tosolaka na bino ebilo na oloba mama lobi de show nzoka mwana mobali na ngati ndenga yaki azotafuna bandeko na ye na kati ya ndako parce que baza papa moko bien que ba mama différente mais baza papa moko mama lobi de show tozai tozobima yazwaka mwana nga ya mwasi apesaka ye porokondo na ye afibaka asakajaka bango nyonso mibale na ndako asakaje ya mobali asakaje ya mwasi owana aza na 14 ans oya utaki libanda mama lobi de show tant on a ki ko apprendre ngo nazwaki oneti likolo po mwana nga ya mobali nda yebisaki nga ke mama tango bimaka ye asalaka nga biloko na ndenge ya sima mama abi de show na yebisa papa na bango papa kotela aka mwana papa zwaka ngo en rigueur te et chose grave mama lobi de show bana na tozaki soyi papa na bango na ndako on dit matin silence bana mayele bako
komba bako pangusa wana papa zali mais soki papa na bango abimi ake musala tome geri bana ba changer comportement soki pe bakoti na chambre balali baibika papa ya kande balamuki o ya 14 ans parce que aza déjà na maeli soki ka papa na bango azate akoti na chambre alali soki abiki papa akomaki komi pembeni nde atelemi abari neti kosala misala tout consort papa ayeba ke bana bazalaka bien na misu na ye mais na nsima mokongo na ye bana bilima yango mama lobi de show beta lisolo na yokaki ndenge obeta lisolo mususu ya bana mbanda ba mama nyonso baza mabete mais ape na bana mususu o baza déjà na ba comportement mabe ya kouta esika bakoli c'est ça yango tolobi ya tant to beta masolo aboy il faut vraiment oza na sagesse ebele to beta lisolo ndenge yeli to beta ona façon wana mais yo peta ngolanda lisolo zala na sagesse ebele parce que o tolobaka boy eza bana nyonso te eza ka esalami na famille moko yango to beti pa na yo zala sko vigilante ou encore bozala vigilant que buzoba ya boye esalama te voilà ce n'est pas tous les enfants c'est ça yango mama lobi de show tango beta ki ya koloba ba mama mbanda mabe yango ngape na besio oyo obeta omona pe bana mususu bazala mabe yango wana ata tango to beta ki ya ba mama mbanda nyonso baza mabete ba mama musu ba bokola bana mibali na bango oyeba te également bana mbanda eza bana nyonso baza mabete eza na bana musu bavanda na mama na bango abokola bango oyeba te mais eza na bana mususu soki baye kokota na maboko ya mama mususu famille faut epanzana bilima ya bana mama lobi de show nazaki na bilima ya bana tant mama ye ko apprendre que o ya 14 ans wana azo sandrume mwana ne ya mwasi mama yebaki ngondeni mama bi de show yebaki azo sala mwana mwasi azo sala ina ndenga sima et en désordre oyebi nde na oloba mama lobi de show mwana komi ko sala toilette ezo ndiye bafungoli ka robinet eboye mais non yebika nde bafungola robinet ma yeso pa na sans frein mwana ya mwasi ya 6 ans c'est-à-dire aswaka ye na kumfundu mwana zo sala toilette en divagation c'est-à-dire ezo ndiye bafungoli pompe maman yeko constater ba meki ko tala mwana ba vérifier nzoka o ya 14 ans utaka libanda atafunaka mwana ya mama na biso mama atuni na ba famille na bango côté ba utaki ba famille mobali o bazali banda ba biyo yebite mwana na même côté auti na famille na bango moko côté bazalaki ba leki ne moko ya basi o azana bango kuna pa na yo asala pe mususu ka ndengo wana or na suka nango mama eko yeba ke mwana wana azalaki déjà muto azalaki na misala ya mabe mwana tiaki envoûtement na ndako alokaka papa yango papa banda kolanda makambo na bango te yango papa banda kokipe lo côté c'est-à-dire papa akomaki aveuglaki papa na bango par rapport à ba acte wana nyonso papa kokai koloba eloko te yango tolobeli deka ya nyonso ezani ba conséquences ba divorce o divorce ki na mwasi na yo okomotambusa bana partout koto kene ko sala famille asika oyo koti désordre au koti la sorcellerie famille panzani c'est ça wana nyonso ya nini conséquence ya ko divorcer ko changer basi lokwa nani lokwa chemise ko changer basi lokwa pantalon avenir ya ba o nyonso robota na sima eko beba pourquoi olingi ko vanda na mwasi moko te et faire ko changer basi vie ya bana ebebaka également faire ko changer mibali vie ya bana ebebaka yango na loba itoza na DCG divorce et puis des familles composées et faire ko sangisa bana ya bana nyonso basangisa eza na problème te ya on a lobaso na on peut explication landa na sens o na olobela ko tiaka confusion na mutu te ba famille nyonso eza ndenge moko te mais tolobi boyi tant bo sali comment dirais-je tant bo recomposer ou encore bo sali famille composée faut faire attention, faut vraiment regarder bien les enfants, veiller sur les enfants, de bien voir est-ce que les deux éducations sont cohérentes. Quand la ba éducation mi balé wana o euti na droite o ebimi na gauche et ko sangana, eza cohérente. Ce qui est cohérente c'est bon mais ce qui est cohérente te luka o fungola misu. Ko fungola misu ngolo bate o maltraité to o bengana bana muninga non, c'est-à-dire bon luka solution o ko pesa kimia na libota. Mais chose grave kaya mama na biso mama lobi de show tant on a ki koyeba ndenge wana se abebisi mwana nga mwasi eyoma bayaki ko sandrume ye na mobali yindaki
ba bebisaki ba swanaki suka nango lokwa déjà kindoki kotaki na kati lokola papa bandai kolinga kolanda ba rapport bazo pesa été parce que maman obi des show mobali ya bandai koyoka te ato pesa rapport pour na banane ye pa na ekipaka été zaka ekoti ebimiao bana bazaka air nyonso akepa mama bazungi koto bakepa mama bazungi koto des fois ya yaso eboboko la bana tika bana bazali sika moko soki oso longola bango pa mama na bango ya liboso ou bien pas maman ya boti bango oye na ye na ndaku na yo oye na bango en fait na ndaku na yo et si koza na mwasi ya liboso ça sert à rien balongwaka awa bake suskuna balongwe kuna basali ba jour ba ye koto yo non tika bango baza na éducation ya sika oyo memi bango tika mama oyo pesa boko la bana aboko la bango ça dit ba kata un peu comment dirais-je balongola na ni fréquentation na air nyonso toke pa mama parce que des fois ba mama bazaka na moi makamu na bango hein. Mama bana tamba oketale azo pesa bango intoxication parce que mama na bango kuna basalaka buzo ba mama na biso abi des show kuna basalaka buzo ba vamba ya pananga kako ya 14 ans na asala pele kina ye ya mwasi aye ko sala pe bana mama na biso awa ndepa mama na biso asali na ya mobali na ya mwasi asui bango nyonso oya mobali azo soye na kunfundu oya mwasi azo sasaye partout c'est ça c'est-à-dire d'un côté yango to lo ba so longoli bana na maboko ya mama na bango oye na bango na ndako esika yo zo vivre na mwasi mususu ekozala mien bakata na mwa makolo na bango ya kende zonga kusola mama na bango eza problème te mais quelque chose à que air nyonso toke pa mama air nyonso toke pa mama mais so, donc c'est-à-dire fallait bazala na bango pa mama na bango fallait ko tika bango kuna bazala na éducation na ya mama na bango mais tango longoli bango kuna oye na bango côté yo vandi côté oke ko sala famille mususu asika luka omeka ko kata nanu balien mususu de côté ba désordre ezouta yango mama na biso abi des show beta lisolo désordre outa na mibali mobali akoyelo bana obokola mais bana ona ba ovanda pa noter plus de temps ba okende pa mama na bango mais pourquoi olongola ki bango pa mama na bango fallait ko tika bango pa mama na bango ba vanda kuna mais yo longoli bango pa mama na bango oye na bango po mwasi mususu abokola mais bana ona ba lingi ko vanda na mama te impoli bato saka mama te bato saka mama na bango soki kaka papa na bango aza so papa na bango apesi mukongo dégâts bref na suka nango mama lobi des show libale simbaka te libale yaki ko panzana town na yaki ko mona ndenge ba bebisaki mwana nga ya mwasi na oya mobali ya bande ko saka bango nyonso mibale papa na bango pe akotela ara bana na ye bref ba yaki ko panzana lelo mama voyager na ye mama za na France lelo na batan oya 2020 po oya liboso azali na 14 ans mama lobi azo faire 20 ans oya swaki bana azo faire 20 ans donc ba oya yepe ba koli mais bango bazana minute na poto maman lobi na minute onde mobali azondi make oui il y avait un problème mwana na yewana ya 14 ans yende azaki na problème mwana na ya 14 ans nda yaki na envoûtement mwana 14 ans nda azalaki na misala ya butu yende azalaki na kindoki ezalaki comment dirais-je manipulation diabolique c'est-à-dire papa azalaki aveuglé yango abandai kokoka ko prendre décision te na ba makambo wana ndenge e bandai ko salama et salima wa passe na soni yango mama na biso abi des show beta lisolo ba mama nyonso mbanda baza mabete question eza bana mususu kozwa bango baza bien mais bana mususu kozwa bango bilima ba beba kala ba problème sérieux et surtout yo ebi mambo eza na Angola ki ndoki pona bana wana atanga na yebi na yoka ebele na matoi ki ndoki na Angola pona bana et puis na Angola bana ba beba vraiment na ba bas âge bana ba beba na ba âge amike asi abeba et na ba kaneti ya boy yana bango yemo na ndako yemonde abebisi bandeko na ye esali mawa passe na soni yango mama na biso abi des show beta likambo divorce na likambo ko sangisa des famille composée ya famille composée za un problème te question eza ya koyeba bana nde famille composée a un problème te eza na bana mususu ba beba déjà c'est ça bana mususu ba beba déjà akoya ko bebisa ba o baza bien comme pe ba oyo uti na bango libanda baza bien koto zoke na bango pa mwasi ami balé kuna nde sika problème eza c'est-à-dire ezo dépendre na ba couple ezo dépendre na ba famille ezo dépendre na mutu c'est-à-dire to betika ka alerte tant bozo sangisa famille bozo sangisa bana franchement faut koyeba est-ce que éducation na bango mi balé oyo uti na gauche na oyo uti na droite ezo kokana c'est très important
faut koyebaka ndenge ya kobokola bana yango tolobaka mwana tango aza muke kolinga tolobake aza mwana. Aza mwana me makambo wana ezokola na ye akokola nango na mutu dega na kati ya libota. Merci beaucoup. Voilà autre ngati olobango wana mama na biso abi de show beta lisolo. Na okaki obetaki lisolo ba mama mbanda. Ba mama mbanda nyonso baza mabete. Ba mama mbanda ya bien baza ya mabe baza. Yango na pesi yo obeta pe o esala marapo na bana. Des fois biso ba mama lobi des fois biso ba mama tozaka na posa bana. Mais bana des fois côté ba uti nde bazaki déjà ya kobeba. Yango moni peut-être ba dérapage yaka na kati ya ba famille. Également mama lobi des show ba kabona na ndenge ya mabe. Ba beta na pende ya kobeta na sandruma. Abengana ka mobali na bana bakendaki ka ndeza akebi na ba Angola ba swani bon na ebité mobali nda yaki pa na ye bayaka ko kabwana na ba façon wana. Yango mama lobi des show beta kaka lisolo pesa conseil likamba ba divorce ya komemaka bana partout. Ozo divorcer yona mulongo bana no partout na banda kwa bato. C'est ça le problème. Ozo divorcer bana no na mulongo na yo bolandani na banda kwa bato. C'est ça le problème. Voilà donc tobeti lisolo na biso na katikati mutu moko ayebaka ko sosola. Tolobaka mikonyo soki tobeti lisolo ya déranger yote. Oyo moni eza bien pona yo sala nini? Zwa. Oyo moni eza mabe pona yo sala nini? Boaka na yebisa bino mikonyo. On n'est pas obligé de tout accepter. Oyo yoki balobi eza bien pona yo, considère. Mais oyo moni eza nango mabe e kota ebimia boaka. Mais sauf que tout ça là qui est fort. Tobeta masolo oyo kozala très important pour na yo o meka ko comprendre loko moko. Donc merci beaucoup soko talingamba liboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV ota la réalité. Le plus important, partagez votre émission. Pesa pe bande comme sous bataille to partager masolo anoko des shows et ça la bien tant aux outils de la ba émission qui toko. Nana mama na biso mususu azoya ko leke émission en direct. Atala inga na sima partage. Abi papa na yo les émissions. Voilà pourquoi to lingi bo partager. Et faire au partager, ngana zo la bino masolo. Donc merci beaucoup. Benga des shows d'Enar TV na basija bien. Numéro na ngwa nezo défilé, gravé na WhatsApp. Benga nga pesa sija bientôt le belango et go sunga bande comme sus. Aimez commenter votre émission. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala bonché ba émission Zakoya. Et sa réponse, ciao.